www.lesnazariens. Donc, si tu écoutes, tu le Nzambe. Donc, si tu as la musique www.lesnazariens.com. Donc, tout est c'est chaud, car le ciel est grandement ouvert. Banana Nzambe, bana notre Père, bisika nyonso bozali, kolo aye painabino. Le centre d'évangélisation, amour et vérité organise une très grande journée de consécration pastorale. Qui aura lieu le 10 mars 2014. Kakayambulo yote mama. À partir de 16h30 sur Via Bertine numéro 9/2. Alléluia. En Italie, dans la ville de Bologna. Bologna pour Christ, Bologna pour les enfants de Dieu. Avec la participation de l'évangéliste Mama Kedia Bomengo et pasteur José Tumba. Likole fongwami e fongwami lisuswe nkolo akozala papa akoyana visitation na bino signé Papa Edmond Kobani Mwanda. Merci très chers téléspectateurs d'être branchés sur la www.lesnazariens.com. C'est une chaîne qui édifie, qui donne la sagesse, l'intelligence, qui donne tout. Ça, c'est des nouveautés. C'est ça qui bino ceux qui awate ou apili susu. Ceux qui biloka sika site zaro bimisate ou apili susu. Nde awa biloka solo ezomaka. Vraiment, je tiens à remercier l'homme selon le cœur de Dieu, le docteur Alfred Koupessa. Donc, lorsque Dieu réfléchit, directement, il vend son docteur. Humble servante de l'Éternel, Tiffany, la coordinatrice. Na salué épée, Yemei, Mobala Mwindu, Goussoukali, Serge Dino, Serge Di Dino. Mando qui va regarder mais même pas toucher exactement ce qui a zanani. Vraiment, Nayemoko Mutako Lamba Makambo Elelo, le grand monteur, le pro professionnel, Lido. Je salue tout le monde au Bazakolanda Siko, les 3W, les Nazariens, pour Makamba Sika et Bandi, Masikamba Sike Botami. C'est moi, votre humble serviteur. C'est moi qui ai l'or et argent, car j'appartiens à mon Dieu. Noël Samso Ifoma. Poto kota na makamba, poto kota na mozinda makamba lelo. Tozongi na kuna na régie et pas yeme. Moi na mwindu. Serge Didino. À vous. Yesapangosi pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu Merci beaucoup, Tolandi Bissonio, c'était ensemble. Vous avez suivi avec moi la voix angélique de sœur Tiffany. Non, elle est vraiment la chantre de l'internet. Pour Bandim Bonaye, les inspirations.
l'inspiration divine. Et ça, c'est que Nanda va composer, le bien va composer. Non, c'est Dieu qui lui dit, ma sœur, tu vas chanter Oyo Koyemba Oyo. Vraiment, à travers cette émission, d'être Rolanda, Biloko Kitoko, Biloko Malamu, mais émission Nabino Oyo, c'est des nouveautés, Nebsa Kibino. Bana Yanzambe Bakoyeba, Kososo, la pe Koyeba, Makambuni, Nezoleka, na mokili na biso partout dans le monde, na RDC, na mikili ya poto, pe boko yoka masolo oyoyo, bana nzambe bakutana na yango, pe bana nzambe bakokoso o bakutana na yango. Pe o azana lisolo na ye, akozanga te, akokomela biso, to pe akobenga kaka na site o moko bozana ngoka moko mso ezalaka te les Nazariens, pe to kobeta lisolo na ye. Mais sans plus tarder, to koti na suka ya molongo. Bandeko ezaki na frère moko umela na bonzambe akola banda bomwana ne abandeka ko servir nzambe tango akola sisi ba classe na ye nzambe récompenser azui musala na Angola asala kana usine moko ya ba pétrolier bangonde bazwaka batio bakotisaka ngoti esika pétrole ezwami po bazwa pétrole. Frère, on a salé, misala. Baby, c'est pas patron. Non, désormais. Comme on a surveillé, tout le monde a la surveillé dans ma camounion surtout. Zongambo kana okone na Kinshasa, kende ko bala mwasi. Pour oya a to bengo responsable. To pesio 3 semaines. Frère Azongi matika ki fiancé a ate. Boyebi malamu biso bana nzambe tozonga kaka na mabongo ba tata na biso. Azongi na mabolongo ya papa na yabi papa mokambi. Nazana posa na bala mwasi. Basinga na musala na bala mwasi. Lukelanga ser oyoyo. Na kati na église ngana ye tokoyi kokwelama. Tala ba ser bazala kabino ba ser bien bozara na église. Faut boye ba ko zala ko tambola na mpifo. Po coopération ko yela fait pasteur mais ceux yo tambola na limemiate ngeni ba kopona yo. Ser moko pe azalaki wana commune qui ser mimi babengi ser mimi babi ser mimi ndenge zabwe il fallait frère aye pona bala boye ser pe azalaki moseka ayebaki mibali te azalaki pe na mobali te ser abisi pe baparent makambo esimba mendi mami nako banga nzambe ba préparer fête wana semaine ya bosele ki semaine ya mibale leki na deuxième semaine de février ça la fête ya mariage babengi mobali baebisi babi comment mobile ezalaki frère Sam babi frère Samso kandi net ndoyi na ngai frère Samso ndenge zawana samedi à partir de 20h yo fozwa avion ozonga po musala eza na besoin na frère atel babi ah mais mariage nanga kaka lelo fo na zonga babi il faut ozonga obligatoire. Frère Abisi Batou, bengi batu na ba téléphone, bo sala noki mariage kozala mois avant pour ngai à partir de 18h fona longa déjà na salle. Mariage ta cadeau bilan ko balambi noki loko ba binga ke même samedi à 9h zonga donc moi ça la autre mesate. Mariage bandi pe 16h 17h cérémonie pe salami frère a embrassé car sœur ici ba sala ta nuit d'annonce te frère Azongi Angola. Bandeko Sera tikali, aleli mobali na ye, bazwa tatan ko solo la te, tant kaka ya kitan ba préparation, mbala moko yabwe azongi Angola sera tikali ye moko. Mobali habite na kika po ina na kozonga na ngai problème ezate na ko sa ata sima na kozonga. Bana nzambe, mobali ko kenda ki akeko sala kuna 5 ans. Bande ko frère Noël a sali 5 ans ya raté kako benga ba téléphone nakoya na suka sanzo nakoya anewana nakoya kuna sera komi na mawa jour mso ser mimi avandika ka yemo kolela nga mobali nanga bande kinda na kosala ndenge nini kolela ah papa frère Noël na maman frère Noël pour ser mimi atikale pas ba frère Noël babi me yo lela boyenini abi mobali ngo bande 5 ans yango libala ngo na bala yango ngapena na bala te première fois expérience ni na kozwa problème be ser kolela bande ko mawa ser bazo benga ba pasteur ba consoler bani oye biso bana nzambe ata tozana ba camarade na biso na église mais oya mokili bazanga raté ser mimi azalaki na camarade na yemoko komo na Ida je me suis retala aye kotala ser mimi ah ser mimi
mobali no 5 ans yango bobala na kitango zaki na 25 ans siko komi na 30 ans ozo mwate ozo kine na ménopause nzoto nozo tika ngo kaka boye est-ce que moye ko zala te nzoto sepela kana atanda o chauffaka mwa nzoto anatanda frère pa nani Samsoya chauffaka no nzoto timo ba kafes mwa mike betaka no yango po o chauffaka nzoto Serabi, la servante de l'internet, n'a que nous sommes bon abi maman, servante de l'éternel qui parle de monopause rosa, habitenga ils ont attenga c'est Sarah, habitenga maman kala, maman mikolo échange c'est Sarah, c'est là mon épouse rosa, le baté, ma belle baté, ma belle habité, c'est quand même kata moi mukie makamobile na ni caméra na ngazo azo ebisanga. Alandi makamaser Ida. Alandi makamaser Ida. Abimi akutani na garçon moko mone Gino garçon mwindo wapi mwinda ngolo kitoko wapi garçon tendresse wapi ibaka bata mokili ba ebinzambe tero bolingo nyonso tuko balongolongo pa nzambe ba pesa na mokili apesifi wana bolingo ya bien na kangami awa sera ko ya raté akoyi bandeko ka kokoya ya liboso boye sera zo sentir sous bien à se retrouver na zemi abengi camarade ne Ida ya kambangu yo pesa nga mobali malamu mendi na zabo na komi na zemi na kosala ndenge nini Ida bisabi ngala tinda ki obongo yo moko debre za mukoloti ozwi zemi oyebite foke kolongola abika sina ebite ba kolongola na zemi ndenge nini na kosala ndenge nini lakisanga te yumto la sera mibali lakisanga ipe kolongola zemi ser Ida bike no debre luka docteur na ndenge na Ser mima qui est le docteur abisabi maman soko meki kolongola zemio tala bana nzabe bo sala berete po so salaire nzaba frapper a paradis docteur abise tala na ko za lo koso mbongo soko meki kolongola zemi biko ba zemi mi bala mwindo longola pasi abisoko meki kolongola zemi oyoyo ba kolongolo ba trompe robota lisusu te bande ko likamba ko kamo ser ifatika la kana zemi wana zemi pe zonga rasimate e kenda kaka liboso yoko mwana nzambe yoko mo Kristu yoko yebaki mibali te mobali okuta yi abala kiyo azwa kaka empo ya pamba jour da noskutu nuit da noskutu bo sala te mais okiko pesa nzoto ne pas mobali mususu ezaki mawa mingi. Vraiment avant de continuer histoire na biso to sengi lisusu kuna na régie et pas yeme Serge Mobala Mwindu Gou Zong Sabisonano certifié to yeke momuke. À vous. Yesapangusi pinzoli na vinangai pia longoli bapota na motema elongiama wa ebongwani nesengo bato basutuki na sina komi séduit mpona Yesu mpona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser tango Yesu aye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai nakomi geri mpona Yesu mpona Yesu mpona Yesu Merci Nabino, Nebisa Kibino, Brosala décité, ce qui a été wapi mususu, niveauté, bolandate, et le ya sikakakawa, na www.lesnazariens.com. Pour les Nazariens, Zaye Moko Jésus-Christ, et Zateko, Mutumutami Tchako Moko. Les Nazariens, Badababa Kitala, les Nazariens, c'est lui-même le Christ. Mandeko, Makambwe Baby. Sera comme na zemi kendaka liboso te zemi bimakate
ebimaka ekendaka se liboso ezongaka nsima te docteur mpe kuna yebisi abi soko meki kolongola zemi wana mpo faso natali faso namoneli eza zemi ya mibala mwindu bino mibala mwindu baya mabe otie mobasa bato zemi moye elongwa te bandeko nazoseka me pasi mpo na bana nzambe ser 1 mois 2 mois ekoki papa bokilo na mama bokilo batimbeli ke mwana na bango mwasi na ye akomi na problème bandeko problème ya nini po ntango mobali abalaki mwasi na ye directement ayebisaki baparent nga nde nazozonga ngola bozwa mwasi na nga avanda epa na bino donc avanda epai ya babokilo na ye papa bokilo na mama bokilo na leki ya frère Samso ya mwasi bandeko mwasi ya Samso azwi zemi mama na papa batimbeli bamoni mwana na bango ya mwasi aza lisusu malonga te babengi ye bavandisi ye babi oza mwana biso mwasi ya mwana na biso atikaki yo na maboko na biso mpo biso tolengelaka yo tobatelaka yo na banzo ozangaka eloko te des fois ceux qui frère Samso bengi omona bengaka mwasi na ye mwasi azopase bapara yoka kobenga mwasi na yo biso kobenga biso te biso muto kengelelaka yo mwasi ozokipe biso te kaka okipe mwasi makamutila nyonso tokoma kaka bozepa mwasi na ngai bozepa sœur mimi kipe na bapara na ngai sœur mimi kipe na bato église makambo nyonso to frère Samso asalaka elekaka kaka na nzela ya sœur mimi mais lelo sœur mimi na zemi babisi ye mama ndenge ozana oza kobeba yebisa na biso zemi oza nango euti wapi mobali nani po mwana na biso ntango atikaki yo ata nuit d'annonce bopasaki te sikoyo zemi oza nango eza ya nani sœur mimi avandeni azotala loba avandeni azotala lokola yo babalaki yo biso tokobenga na yo te esengeli na biso obengisa baparent na yo samedi tokutana comme ça toyeba soki tokosala nini pona mwasi oyo yo mwana na biso atikela biso azwa zemi sœur mimi banda kolela akoti na chambre ando seigneur osalinga boye pona nini nzambe na ngai so nasalaki mabe ifalo yebisa ngai nati kosala mabe nazosala vraiment olingi osambwisa ngai nasali nini ngai naza servante na yo te kanisa ngai te na likamuki nasalaki nzambe eske moyoko ozala te olongola zemi yango nzambe olimwisa zemi kolo na nga sœur mimi akoti bondela asali bapriere nyonso oyo akokaki kosala alamuki na ntongo ake na hôpital bandeko mawa zemi eza kaka nzamba asungi ye te baparent bakoya samedi lelo vendredi sikoyo sœur mimi akozwa zemi wana akopesa yango epai ya papa na yango Serge to zemi yango akoloba ezaka ya mobali na atikaki ye na yango ebimi après 5 ans to nini bokolanda ngai na deuxième numéro yebisaki bino masolo ya boye soki awa te nali nazarie bokozwango lisusu wapi sans plus tarder oyo azali na baquestion kotuna to azali na makambo akoloba vraiment mon numéro est là na bino bolingaka mingi oyo edifiaka bino les nazariens.com obengi na numéro na yango ma question nyonso kotuna yango ekozongela biso bamasolo nyonso bokobetela biso yango ekozongela biso bozala presse te ya koyeba suite nango bozela chaque jeudi bokolanda émission na bino ya sika ebanda kokota na site na bino vraiment tozalaki na bino ensemble bongo nazalaki ngai moko te j'étais accompagné par équipe oyo elenda équipe oyo Kimba, na sima ya caméra, na réalisation, tozaki bon na yemei. Serge, c'était moi, c'était Serge solo. Serge mobala mundo. Mobala mundo yago. Et bongo, kuna na montage tokozola na Lidre Pro. Yende professionnel ba monteur na bosente kopesa mama pasteur Bomengo o ba bengi lelo na kombo ya mama bonheur.
kuna na Bruxelles, na pesi bongo Dr Alfred Koupessa, l'homme selon les regards de l'internel, l'homme selon les pensées de l'internel, na Yemoko, humble servante de Dieu, Tiffany, la voix angélique, pena pesi bande nyonso tumbote o bazana poto bazali na Paris, France, États-Unis, partout dans le monde, na pesi bino nyonso tumbote na bosanité, mama ya bana, mama Annie kuna na Italie, so babengi mama c'est que maman zaka yomo na pesi mbote pa lipasa na ngana za lipasa mami il faut ma mboyo to lande na prochain numéro. Ciao. C'est chaud, car le ciel est grandement ouvert. Banana Nzambe, bana notre Père, Bisika Nyonso Bozali, Kolo Aye Paina Bino. Le centre d'évangélisation Amour et Vérité organise une très grande journée de consécration pastorale. Qui aura lieu le dimanche 2014 Kakayambulo Yote Mama à partir de 16h30 sur Via Bertine numéro 9/2. Alléluia. En Italie, dans la ville de Bologna. Bologna pour Christ, Bologna pour les enfants de Dieu, avec la participation de l'évangéliste Mama Kedia Bomengo et pasteur José Tumba. Likole fongwami e fongwami lisuswe nkolo akozala papa akoya na visitation na bino signé Papa Edmond Kobani Mwanda. À tous. Pinzoli na vinangai pia longoli papota na motema elongia mawa ebongwani nesengo bato basotoki na sina komi sedi bona Yesu bona Yesu Salomon l'homme sage avait déclaré ce qui est courbé ne peut se redresser. Tango Yesoye mokolo na sabata ye abongisi mokongo na ngai bato basutuki ngai na komi geri bona Yesu bona Yesu bona Yesu